show na quelle réunion Eddie mon cher Boras l'animos cercle musique Lombier Mutualité Bala Saint-Paul toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba Bala Saint-Paul et papa Ofleur Okunga Biso Bala Saint-Paul Toponi Papa Tolingi Boboto Tolingi Bondeko Tolingi Esengo Tosengi Lisanga Solo Tolingi et Sengo Tosengi Lisanga Yango, vous êtes toujours bel et branché sur les ondes émetteurs d'Isalto depuis Damsko, Amsterdam. Et c'est votre radio, très chère radio, la radio Lisanga, qui est faite bien sûr et soutenue par la Fondation Lisanga, qui est le point de soutien congolais ici aux Pays-Bas. Vraiment, na Sengo Mingi Tokutan Lelom Kolé à jeudi 27 septembre 2012 et que la paix soit notre pain quotidien. Des spéciales dédicaces aujourd'hui encore, c'est 100% groove. Tozali na Wabisope Papa Yesu Kitenge, vraiment que je donne encore une spéciale dédicace à Zanapsona Studio. Et dans les studios, nous avons un jeune très fort qui s'appelle Coucou. Yazali Mutabetara Makofi Angombe, mais tout à l'heure, tu reçois Pena Studio quoi. Ils sont toujours meilleurs. Ils sont toujours meilleurs. Il y aura toujours Tolobaka, 100% groove et que la vie ne s'est jamais bronzée. Donc cette vie nous appartient. Bosser, fouiller, bêcher, creuser. Même si c'est au fond du sous-sol où se trouve de l'or, vas-y, creuse, même avec tes dents, pour dénicher les trésors. Très chers amis de la radio Lisanga, vraiment on apprécie Bino encore une fois en beauté. Bocho Yanda, Loembo Kitoko qui s'appelle Terche. Terche, c'est tout un empire qui s'appelle les territoires Shlenga. Et sans hésiter, d'abord, on a appelé ça Mbote, Peliloba et Papa Yesu. Papa Yesu, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez ce soir? Je vais bien, comme d'habitude, bien qu'il y ait des problèmes qui nous poussent à réfléchir, à beaucoup réfléchir, surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Tout à fait, ouais. Mais ça va. Mais ça va. Mais ça va vraiment pour vous, mais et pour les autres qui sont au bled, est-ce que vous pensez vraiment que ça va pour eux? Moni, ça va, ça va pour moi. Bango pe tamsupe ça va pour na bango na ndenge tamsu amoni ke bazo vivre nan na uta ko ba bien que ba situation est dans un pays kuna et zo possible toujours pour te réfléchir mingi. Donc c'est pour dire que ba situation au ezakuna ça va pas. Donc ba situation au ezali namboka ça ne va pas na ebike. Donc Mokil Mobimba déjà ils sont au courant parce que je crois que la communauté congolaise vraiment qui semble être censée Téléméli likambo yango mais Papa Yesu. Espoir nini oyo oki ko pesa encore ce soir na peuple congolais ou azolanda biso na Mokil Mobimba. Non je n'ai pas donné l'espoir na peuple congolais on a pas quoi. Parce que espoir ninga na oya pesa peuple congolais sur le peuple congolais mon côté Azouz m'a à ma côté parce que les loto ali le 27 septembre
ndengolo baki tango fungoli programme ya radio tokoki ko se souvenir que ezo sala 2 ans le 29 septembre awa bakangaki Armand Tungulu na Kinshasa tango bambaki libanga na cortège ya imposteur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Quelques jours après, dans moins d'une semaine, baye ko assassiné na place ba kangaki na service ya renseignement ya Congo kuna. Ben espoir o opesa na batu lelo na pokwa o ngana opesa bango soki batu na bango bamonaki que à peu près 1 an après événement wana pona tangaka yango parce qu'il y a bachebe ya pesa na kati na batu bakanga baza na prison tisikoyo l'élection salami oyo baboy ko respecter choix ya peuple o ebimaki na ba urne wana ben lelo na opesa peuple espoir ninga na opesa peuple espoir ya opesa peuple espoir opesa peuple zate peuple faiba ke espoir zate po atelema azoma kamna ya maboko pourtant bazo pesa bato espoir bato bazo fanda bazo zali kamuka bien ko ya ko salama te espoir eza souté muta opesa espoir kuna zate même les États-Unis ninga bazo kosana ba sommet na bango basala wana pona Congo na Rwanda bazo ngo sala ngo pona nini po basala ke République démocratique du Congo ezana ba relation bien na Rwanda pona ba relation BBC ko ndenge bato batemba bazo baloba moi basala makambo polele nde bana osala ezate sona ba relation baby donc c'est-à-dire ne bana osala makambo officiellement ba rencontre na bango o ezaki pona ba pona ba exploitation ya ba mai kuna mabele ba matière première et tout donc et comme si ko moi problème ben ezate batu bakante espoir eza côté wana po ba mona kwa ke ba pesa espoir ba pesa on pole lo soki batu balobi ba telemi pona ba luka ko faire respecter vérité à la urne neti tokaki ndeko msuku na kasaya lobaki ye officier armé à Bendani pona asalango na ndinga manduki ben ezola que espoir esili parce que les commanding wana tokaki ngo avanté na ba officier armé donc espoir esili donc espoir ko bato bazaki nango na ba urne na ba médiation ya batu na ba voie pacifique malgré babane ko bomba bazo assassiné na miso batino sur monana et puis fraude moi na miso batino surtout espoir mais mes asouté espoir exacté parce qu'il y a une différence entre quoi la optimiste na kulka ko memela bato espoir ozomona donc na pourquoi elo azomela moto espoir te ke bafanda Congo ko bonga eza bongote ezande il faut que la réaliste. Mais vous pensez pas que Papa Yesu un peuple qui vit sans espoir, c'est un peuple qui est mort? Mais espoir, espoir, on a c'est quoi? Na ebisio yoka. Soki ozoke ne koluka musala. Oza côté espoir qui ozo musala wana. Ils ont faire vivre yo. Donc ils ont pesa au courage au telemo ke ne koluka yango. Mais soki sikoyo na mboka oyo ozoke ne koluka musala ba patron bazaka 4. Aussi obeti 10 tours et pas ya 4 patrons wana et ba ebisio peke bazana musala ya kopesa yote et pe na mbula oyo kozwango te mbula ekoya okozwango te ya misatu pete ya minete ya mitano te pe eyebani te soki na sima wana okozwa pe lisusu musala bo yo za sonelo ko liate na 10 tours wana nyoso beti bilamba nyoso pasuki basapato kufi moyen vivre exact bo yebsanga sko espoir wana nde okotonda ngo siko na libumu na yo. Question à se poser hein. Bon siko espoir wana okotonda ngo na libumu note donc il faut yeba siko espoir exact tam susu ekopeso makanisi okende peut-être na mboka voisin okende luka musala kuna
to peut-être ekoya kulamusa makanisi yo moko peta mususu oki okoma pe patron loba patron wana mususu to te okokita mususu koya koyeba ke non eza na injustice sociale moko ezosalama wana pourquoi ezala kaka na 4 patrons wana et peut-être ba patron wana bazali koyiba ba bien o eza commun bakomisa yango ya bango pona ba exploiter bino mususu donc il faut yeba ke espoir esili pour luka oyebi mutu akoki ko se dépasser kaka soki aya amoni limite donc soki omoni ke limite eza nanu te ozokende oyebi Rwanda so azosala ndenge wana Congo po anini po aza na espoir te soki afandi ye moko na Rwanda bongo ako zwa ba richesse wana nyonso te po aza nango te ba oyebi il y a une différence kwa la réaliste kwa la optimiste na koloba espoir eloko ozobana ya espoir na peuple so eza te peuple akufa nation so ba l'espoir fait vivre eza passif nazo episango lelo c'est passif pour eza activité eza passif ezali surtout pour na moto à une extrémité pour se perdre espoir surtout ça veut dire que Rosa Pesu n'a pas ça qu'on vivre ou qui même que se suicider. Tout à fait. Et dans le sens où on a meningolo vaté que quoi la réaliste était ou remplacer réalisme et l'espoir pour nous continuer à vivre. Tout à fait. Mais pas Yesuki, je sais pas si vous aviez suivi, je crois, Namonaki, Panzaki Ango, je crois partout sur Facebook, Nanga, tout ça qui est pour la première fois, que bon. Na ebité na bengaye nani na benga to bengaye président to bengaye nani moi franchement je sais pas si je vais l'appeler qui Kanambe pour la première fois na ensemblée je sais pas ensemblée nationale je sais pas ya ONI tout ça premier discours na je sais pas si vous l'avez suivi. Solandaki discours naïe, ouais, Solandaki discours naïe. Et quelle a été votre réaction? Nazan a tenté pendant le discours. Pourquoi? Parce que ils ont atinaté. Parce qu'ils ont atinaté. Ils ont atinaté parce que le discours naïe a occupé koloba likamoko essentialité. Luka yomoko na batu oyo balandi discours naïe baza déçu. Batu balandi ndenge kana fandi ya wabona studio na fongoli téléphone nanga na côté na Facebook. Namoni moko azo regretter alobaki azalaki suna eloko akosala te aluki eloko asala eloko ezalaki te abandi okata manzaka na ye ya makolo manzaka kutu ya maboko te aza mwana mwasi abandi okata manzaka na ye ya makolo soka landi radio akose na bato pe batangi yango so balandi yango bakoyeba nani yango wana abandi okata ne manzaka na ye ya makolo siko alobi moko ayibite eloko nyango etindaki ye a-t-il discours en banjo a bien regretté. A regretté. Ndé à regretter, moi break Mouki avant de continuer pour vous faire encore vibrer avec ces morceaux qui s'appellent Traumatisé, dernier escapé du système. Bolimbisi, moi Mouké, Nzembo Zalina, moi, mi kakatano Mouké, ya Kobeta, solo toko ba toujours na Papa Yesu. Vraiment, je salue encore la présence de notre frérot aussi, Kilo, qui est avec nous dans les studios. Kilo, n'a repé ça quand même en beauté. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça se passe? Oh, ça va. Mais ça, il y a un peu longtemps, tout ça, vous êtes disparu, tout ça, n'a encore disparaître, apparaître, disparaître, réapparaître. Comment ça se passe? Non, ça va, tout va bien. Tout va bien. Ouais, mais moi, Liloba, quand même, pour ne pas être, pour l'oleka, quand même, inapercité, Nabandeko, Bazolanda Bisso, par rapport aussi à la situation qui se passe, Nakatia, Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Mboka Nabiso, c'est une photo télé, quoi. Pour trop, c'est trop. Pour déjà, Sogotali, Makamoningo Zole Kanamboga. Ezo pesa penzana mawa po ezana makam susu eko salema te eko salema mboka msusu te mena Congo eleka nango et puis ba tout tango ezo leka biso ça va nzamba osala mais ezama trop mais on part toujours toter les mains maintenant comment toter les mains comment te oyebi côté les mains ndenge na lobina ndenge côté les mains ezo esengeli po
biso nyonso tokotelema te ozo comprendre et kotelema yango ezosenga il faut ezala na terrain tokotelema koto ndenge tolingi mais soki moto ya terrain atelemi te donc ça va et pas na ye kuna ça va et puis ndenge mokili ezotambola ezosenga mpenza il faut moto nano na terrain ye moko atelema mpo bazwela ye décision mpo soki otelemi te etikala mpe bongo bakoloba ça va kuna ça va mibeko ozozwama kote mosusu mboka kote mosusu ozo comprendre donc soki congolais à comprendre trop c'est trop faut kotelema po mboka ebonga telema yango wana ezali liloba ya motuya ya biso kilo apeshi biso telema. Je crois qu'ata Yesu soki totali na totanya encore tozongi mwa sima toke na mwa makoma balo Yesu ayebisa mutu mo boya paralytique po mutu paralytique wana abanda ozela toujours arriver à molimo mo centre ezali na piscine mo bo po azwa lobiko alors tellement qu'azala qui handicapé azalaki na comment dirais-je azalaki était très rapide par rapport à bato bazalaki vraiment en pleine forme pour na rowelela ko sauter parce que azalaki ceux qui mulimo ça akiti oya rozala mutu liboso ya sauter na kati ya mai wana rozwa lobiko mais un jour ba efsa mutu wana qu'est-ce qu'il a dit à cette personne Yesu amoni alobi menga na zala toujours nazobela tout ça donc mais à chaque fois qu'il na linga sauter na mai eza toujours mutu mususu sauter liboso nanga tant na ina sauter kaka mutu mususu atomi na Yesu avec bon OK lève-toi, prends ton lit et marche. Yango, to lo baisusu na peuple congolais, lève-toi, ton lit et marche. Papa Yesu, di lo encore na o ki do auto lo ba, s'il vous plaît. Na o ki lo alobi bon. Alobi nyonso. Soki bat ba ngomko baza sur le terrain, bazote maté aux amours passe. Mais likambo mneno eza même na tango bazote lema, ndenge pa lobi bat nyonso pe ba ko telema te. Mais na tango bazote lema wana tozomona pression o ezo salema. Il faut tout comprendre que na tango oppression on est au salema et que les ala condamné bien te et ça kolakisa combien ba force na ba pouvoir mingi ya monde oyo ya minene petoloba ata États-Unis kuna ba ko sala hypocrisie na bango ya mini sommet ezali derrière pouvoir oyo le couteau ezan Kinshasa parce que bazo pesa bango nini ba couloir polele pour ba exploiter la matière première ndenge ba lingi kuna ezela mo muneno batamsu ba komo minimiser ngo bazo kanisa ke ce totali biloko omoni ba occidentaux bango intérêt na bango intérêt économique na bango ndezo conduire politique ozomona donc faut pas tout ça la jeu côté wana ndenge États-Unis za wana politique na bango et économie. Au monaka tango badjwaka ba président na bango soki ba voyager ba kena ba mboka na biso ba memaka ba patron ya entreprise mingi ya minene po ba kende kuna po ba kende ko zo marché. Yo yebisanga biso sepelaka siko banani ba komi ba chinois nde ba komi siko na Afrique zomo na Congo partout ba chinois tozobeta maboko tozongo na ngo lokumu tozomango loka bien bazoya po ba exploiter biso po ba biso tozomo ka bazoya ça la biso makambo mais bana msusu bazoya baza pousser na intérêt mon tozoma même to batmi pe bana kansaté même na temps d'élection Chine azaki déjà ba contrat ma B au yazui na République démocratique du Congo où il fallait à préserver yango crise économique makasi bat bazole la ka occidentaux pour lâcher kanambe na ba fraude nae et pourtant ba occidentaux bazo banga pe Chine ba banga déjà tout Chine déjà pas na imoko ata la kana économie ba droit de l'homme wana za kana ngelo moko pa na izantinate ben siko nini to lingaki ko espérer na batu nsusu omoni na nini na Grèce basali grève ya munene pona ko contester ba mesure oyo ba ko twa pona la crise économique ndenge communauté européenne eza ko imposer na bango pour photo e ba biso kansaka ta mso eza biso moko basa ba imposer même na population ya bango pona ka likama mbongo mais siko soko tali ndenge balinga ba paralyser mboka mobimba et ça li peut passer
na ba entrepreneur mususu mingi ba oya mike soka fungoli magasin na été déjà crise ese beti ba makasi moya lia ekozala te donc na ba secteur mususu ba fungola ki na bango kaka mais lingai koloba te que ba fungoli parce que baza contre hein ba manifestant baza pour pouvoir na ba mesure wana ezozo eza ndenge moko ba situation toza yango dans la République démocratique du Congo kuna crise économique eza eloko spécialité hein ici beta banda kala eza kanango kati sikoyo donc nde omoni même na ba mesure ya ko paralyser mboka na ba biloko ndenge wana pona peuple et zalaki eloko moko pasi pona luka asalela yango mais lingai koloba te que aza que azaki derrière batuana te oyo ba salaki ba pel wana mais eza situation moko sikoyo na tango espoir wana yo lobaki peuple azanango ke soka a telemi na tongo akobeta mwa tour akozonga na pokwa na deux moko boye po alia et pe bazo kotela bango bilia robe bakara kuna na Kinshasa ti sikoyo to yoka espoir wana ndezo bon bango po eza souti de fois baza réaliste muto baza réaliste akoyeba sikoyo ndeni ya kosala parce que ba droit na eza yo mabele eza yo mboka eza yo mokonzi azaka mokonzi te soka za na batu te wazo konza donc batu yo bazo konza nde basaka mokonzi et non mokonzi nda sala batu wazo konza Solo Tozoko ba toujours na Katia Radio Nabiso et Bengami Radio Lisanga qui est faite et soutenue bien sûr par la Fondation Lisanga qui est le plan de soutien congolais aussi aux Pays-Bas. Tozo moi pose mouké en écoutant ces morceaux du dernier escapé du système qui s'appelle Traumatisé. La guerre en Afrique s'affirme comme une logique de révolution. Traumatisé. Lesquelles bannières? J'ai vu tellement le sang couler. On a fait de la jeunesse un soldat suicidaire. J'ai vu violer nos sœurs. Mais de leurs cendres. J'ai vu violer nos mères. Les enfants très affamés. Moi, je suis traumatisé. Allez, Boudo. Aujourd'hui, un cours de guerre à faire passer. Aussi j'ai dit l'apprement des hommes et des infrastructures. Dans la province orientale particulièrement, la ville de Kislabel qui s'en gagne et ses environs. Comment donc en sommes-nous arrivés là? Comment nous avons laissé les choses se dégarnir jusqu'à ces points? Nous nous complaisons dans la misère, accordant de l'importance au futiles à des choses événements. Kofinga nako, tonga nako, inana lokuta pekindoki. Mawa, comment nous arrivons à fermer les yeux la nuit en ayant vie? Autant de misère en une seule journée. Les enfants affamés, des femmes enceintes qui portent des lourds fardeaux et qui accouchent sans assistance médicale, frérot. Je vis nos mères violées, nos sœurs violées, les commerçants qui spéculent sur la pauvreté. Flipper, ils ont arrêté. Flipper, ils ont arrêté. C'est pas la mort qui devrait nous inquiéter, c'est cette putain de vie qui doit nous inquiéter.
es-tu? Où es-tu mon frère? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu ma sœur? Moi je vis. Ma colère est grande, au potentiel gaspillé, suis terchisé. Alors que nous avions une grande intelligence, un zeste de bonne volonté, une pincée d'idéalisme. Nous pouvons transformer cette province en bijou de l'humanité, ou simplement une terre où chaque enfant congolais mangera à sa faim et dormira sur un lit confortable et sera éduqué dans une école normale. Moi je vis traumatisé. Moi je vis terchisé. Moi je vis tellement le sang en train de couler. Mes propres sœurs violées à mes yeux. Mes propres frères tués à mes yeux. Je suis traumatisé. Nos tantes traumatisées. Papa traumatisé. Tata moi aussi traumatisé. Parce que traumatisé. Je suis traumatisé. Can you feel my fear? You know? Yeah. Can you feel my pain? Traumatisé. Tozoko ba toujours nakati ya Radio Lisanga. Radio Lisanga fait et soutenu par la Fondation Lisanga qui est le point soutien congolais ici aux Pays-Bas. Papa Yesu Torozong encore Mukena Sima pour parler de l'arrestation. Il y a Maître Firmin Yangambi. Tango yoka kiango. Sentimani nozala inango. Non ben, webi Maître Firmin Yangambi aza mutuali solote. Aza mutuali solote, toeban nae personnellement. Azala ki awape na Amsterdam, nenga bande koya na pona nenga aza juriste ya droit international pe na musala nae. Donc azaki na relation na CPI awa. Bon, to kuta nae, to sola nae awa. Naebi aza un souci ya mboka. Aza un souci mingi susu pona province orientale. Ndenge ba guerre occupation ezakuna, ezosa ba massacre oyo mutu moko akoki ko souhaiter te pe ko tolérer te. Koyoka likambo ndenge wana eza d'abord choc. Aza papa en libota. Kota nanu na ndenge ya bomoto ezosa passe ke bakangie makambo lukuta wasali scène tout autour ba arme moko zangati na wana bazobimisa motuka mukebo yango nde alingaki asa mobulu kuna na province orientale asa la coup d'état te waiza bablo lukuta o bakosela ye effectivement ndenge procès le cas et ya pe kolakisa kutu ba libération et salama même ya muto azalaki ancien militaire o ayebi ndenge ya komanye manduki batikaye et ye Firmin Yangambi atikali na boloko ba ozomwa déjà que likambu oyo ya possession ba arme wana ezali likambu lokuta. Bon, appel na ende tozelaka po baloba soki ndenge nini. Bon, nakoloba na bozindo te na opeba detail te ya etumba na sala na kati wana ndenge bakangai ndenge ekenda ndenge sala sikoyo azaki na peine de mort balongoli peine de mort bakomisi yango prison à vie. Nakoloba te ba bitumba nyonso nga personnellement na sala na kati wana na batu mususu parce que biso to akoloba sur bisoté toi akoloba sur batu o bazan ba problème mais to bundela likamo makasi ti na haut niveau so na bi haut niveau c'est-à-dire to toucha déjà total à partir en boka autre chose aliawa poto tia ba devant ba fait ba respecter ba valeur o ba mo bazo benga ba valeur démocratique ba respecter yango donc ba faire respecter en OP na bato yo ba zaliko o bazan bango na ba relation. Donc Pays-Bas tout ça qui peut pression ministère des Affaires étrangères ambassade
pression mataki même ti na likolo na soki présidence la République yango la République démocratique du Congo to benga ngo ndengwana mais na koloba kaka que bon na makamsu pe to zwaki to okaki bana ya libandeli wana oyo ezaki penza ya mozindo ya masolo yango na kati ndenge bakangelaki ye mais nde tomonaki yango ridicule mingi epesa biso makasi po to continuer lutango nde eza quand même quelque part gain munene salema ke peine de mort bati yango na prison à vie bon tokoki oloba que ça fait tant moko mulai bato baza condamné à mort baza ko exécuter bango te kuna mais il y a une différence entre muto ba condamné kaka mort na muto yo ba condamné à mort te hein pour bato baza condamné à mort à tout moment bakoki ko exécuter bango pour loi eza ko interdire exécution na te donc eza déjà nini eloko tokotia na côté ya ba perte te pona lutte wana tokotia na côté ya ba gain mais mambo ezebele ezebele oyo que muto yazo mériter liberté azala lokola bato nyonso parce que azobundela bato azobundela vie na ye moko te bon aya ko se retrouver na place ya ndenge wana aussi longtemps que bazo continuer kosimba ye na place ya ndenge wana tokoki jamais kosepela tokoki jamais kozala na esengo tokoki oloba te ke etumba esili ekoki mais ezali kaka basango na ye mpe tozalaka mpe kaka na makoki ya kozwaka yango toyebaka mpe bon toza na elongo solo toza na ye elongo nde les derniers rescapés aussi va lancer vraiment un coup de chapeau à Maître Firmé Yangambi. C'est un grand frère que je connais vraiment depuis Boyoma na Kisangani Singamwambe. C'est quelqu'un qui a toujours milité pour la bonne cause dans notre pays, vraiment libérer ces messieurs là. Et puis Maître Firmé, je crois que Tozanayo toujours, Tozanayo, on va te libérer, tu ne mourras pas là-bas au Robima un jour. Des solos, on va un peu tourner en vite fait la page avant que te revenir parce que nous avons aussi des gens dans le studio, hein. Bah tu as Art, j'ai tout à l'heure na solo un peu vite fait na kilo, mais je voulais encore présenter ce jeune homme qui s'appelle Victor Coucou Mbote. Comment ça va ou quoi? Ça va bien. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Bon, on a présenté, au lieu qu'on a présenté, est-ce que Yomoko me s'est présenté? Yangai Coucou Victor, na Angola. Ouais. Nasa 20 jaar. Nasa champion ya MMA Free Fight na Hollande awa. November na bunda na Moskou na Rusland. December na Suriname. C'est d'abord match ya Hollande ngana plus na libende ya 75 kg champion. C'est vraiment et ça plaisir à trop ya omona yo hein yo jeune ngana yebi au depuis aux alai moi petit Dimi vraiment pour moi c'est un grand plaisir mais quoi expliquer biso comment au Bandai Box parce que pour moi ça me rappelle qu'à un moment au côté une prison pourquoi au côté une prison et ça tout ça va jeune et ça culture tout ça on peut parler aussi de ça parce que baloba accélère terfaring c'est goed de les von foche mucho lire au côté une prison parce que beta mutu lisasi minduk après côté na prison tant que bimi na prison balamo comme boxer qu'est-ce qui t'a poussé à faire le boxe te maintenant on a quatre kuno yo ka kanisi oyo koma mayele ko kombarana oko mukolo obimi na 2 ans obimi libanda o kanisi nazonga na classe ana kota trema pona MMA na kickbox na banda na Amersfoort pa Lex de Groot ya na buni troma match ba machinga likolo simana bunda mutabuti Amerique na betie na gagner na komi deuxième ya Hollande simana buni na numéro 1 ya Hollande ya na gagner ngope sikona tele numéro 1 siko ouais vraiment au télé numéro 1 mais naina posé encore moi question c'est-à-dire ngana monaki 2 ou 3 fois combat na la télévision ozobunda erte brutal c'est-à-dire ba colère nyos wana ya strato zala inango yango mtomimi yango na kati ya kickbox te za ho foi ba biso makila Afrique ba africain biso to ba noir de makila biso makasko le kadaya mindele wana no comprendre wanga tana kota na ko pona bunda pona vina ngasna pe pona bana tsuna ba sponsor ba manager nyoso tout de ça na sala tout pona bonsa vina nga
Vraiment, oyo balingi ba yeba encore ebele pona Victor Kukuba okutana www.fightstartv.com. Après yomo expliquer public na yo peut-être beaucoup de la page YouTube pour communiquer Kuku Victor. Bato ba la nanga landinga ba fans bato nyos balingi o ba ebinete pona bu ne pena drapeau Angola de chaque jour ba la nanga place balingi des. Biso mona na bina Angola Kuku Victor Torland se bango ba mindele te biso ba africain tromata likolo. So lilo ba isusu nino pesa na baleki yetor fond de younger mens olo bango na Nederland pona eleka plumier pona ba jeune, c'est-à-dire l'air terfaring na yo oyo sala kiti lelo na lingalof na ne gago Nederlands pona baleki amikepe ba yoka boodschap. Oké, jongeren, alle kinderen, advies wat ik jullie geef, ga naar school, ga studeren. Snap je? Kijk vooruit, denk gewoon naar de toekomst. Vastzitten op straat, hosselen, allemaal is niks. Snap je? Geeft alleen hoofdpijn, snap je? Dus ik hoop dat jullie het best doen. Dus ik begrijp advies, ga sporten, ga naar school netjes, luister goed naar je ouders. Doe geen ding wat je niet mag doen. Dat zeg ik je gewoon. Zorg voor jezelf en sta altijd klaar voor jezelf. Alors je vais passer encore directement vite fait à Wabiso Kilo encore. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Moi je te connais aussi étant quelqu'un au Sala art, parce que Naoto Solana Coucou, vous êtes aussi parmi des gens qui font de l'art. Salaka l'art, tu es un artiste musicien. Mais ça fait un bout de temps. Depuis Nayoga Libanga Oyo donc Libanga Moro Boevier sou allez la ngo le Ramabanga toi le non petit Kilo. Petit nanga kilo mtasalanga plaisir donc vie yemo sera avec libanga na vraiment aller là mais après wana kilo et ça est tellement bané belé tozo kalisu binoté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes toujours dans la musique ou bien au mona qui c'était kilo ou beaucoup taki nanda ko mo ba senga ki o mingi ko pesa to bi bon na ba eleka ko pango te za bongote artiste akufa ka artiste soko za déjà artiste musicien bo eza eloko oyo nzamba pesa eza don ekosila te eza nangoka kobunga oui sali penza mikolo belé depuis album wana ebima eza ki a son divers SD Malaika vraiment tout ça les spécial dédicace à son divers SD Malaika eza ki na 2005 je crois depuis album wana kilo 7 ans donc mais ekeya nango. Mais vous êtes quand même dans le préparatif ou aux en la cuisine, aux olamba, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, pour na ba fan et belé ba yo kamonga kilo tile lo balingara. Te nazwaki tana ngai penda ya koyekola musique yango pe na côté classe na ekoli moi partie moko ya musique oyo je crois ekoya nangoa. Ouais, kilo vas-y. Ekoya nango pour na kota ki moi cours moko boye cours à musique mais pesa biso ata titre ya plan moko boye ya tata moi titre déjà ba ba ke non te ce bozo ka kiloté a pesa ki déjà komba plan moko boye loko moko boye tam se ko sale pesa mkolo mususu lelo te ekoya nango ouais ekoya eko sepelisa pe bango ba o sepela trop ekoya ça pensa biloko bien. Ça vraiment biloko bien. Et l'harmonie, quelle était l'harmonie quand vous aviez travaillé cet album avec Son d'hiver? Comment c'était dans le cadre business musique? Est-ce que c'était vraiment au linga qui enregistré comme tu voulais ou il y avait des principes, tout ça? Comment ça s'est passé entre vous deux? Te na sala ki ngo ndenge na lingelaki. Donc wana pire mtunanga quoi. Comprendre tout ça là qui ngo po tout ça qui na groupe na biso ensemble. Donc les gars ils n'ont bien tout ça là qui moi album wana et puis album ango et Simbaki ça a marché. Ouais, ça a marché. Boteka combien d'exemplaires si vraiment ça a marché? Est-ce que Koip Sabiso? Wana na zana idée. Ouais. Mais vous avez bouffé dans l'intérieur quand même. Est-ce que vous avez mangé un petit peu tout ça? Ouais, toliaki. Bolia est vraiment bien au tondi. Ou botika na monsala. Toliaki penda mais oyebi kaka soko lobi otondi donc esi esuki wana po déjà soko otondi temelo okotonda lelo lobi okinzala esusu nzale sila te po nzale sila kate na koloba te ke na tondaki po naza toujours na besoin ya mwa makambo yango quoi mais plan bien koya nazo single moko penza ikobima nsa mo single nanga ya bien ekoya. Bon,
ndengo sengaki nasala au plaisir nasala batu pe plaisir singelo na obimisa ekozala exemple et ça l'exemple ou bien titre nango les exemples titre za exemple mais qui le vraiment toyoka yokala toyoka na ba CD sala biso plaisir sala biso ta plan moro ya 10 comme ça ba mère na pas ba CP là s'il vous plaît donc ozoluka oyo kanga mwa muke kanga karaté parce que na yebi ba fan bazé belé batu bana ba palin bazoyo kayo donc ça là bango plaisir kilo OK problème ezate ngai na leli bolingo ya mama ngai kilo na leli bolingo ya mama important na vie ya moto ngai shembene na leli affection ya mama na leli affection ya mama pesaka ngai wana ezabi loko yeko bima bravo wana ezanzembo na sailaki mama nanga donc yanango ouais tout à fait mais elo moro pona ba artiste na biso trop ya ndombolo to bandi des générations à likolo to kiti pas mopao to kiti tout mais pourquoi toujours vous avez tendance ya royemba toujours banzembo ya bolingo mais toti grama mboka ba réalité vraiment sociale tout charango vraiment té mais alaka dans la culture de la paire ou dans la culture qui est to mesana ekota biso na makila donc sorotali oyoki nzembo ndombo le bimia par disons Kofi ou toi au moins à 95% na banzembo eza toujours à bolingo ya mobali envers moi si mais pourquoi culture wana pourquoi seulement ça oyebinga na oloba oyebi na culture na biso o toloba ka musique pour ce côté la musique ya lelo ezo salema na kolobeza na culture na biso te on comprendre parce que ce ko landi culture na biso landi ba vie o ba sala musique ya kala o landi pe na musique ya lelo eza na musique oyo bimata mususu na année passée tamsu yo aussi obosaniam na minute o soki ba yebisi o yembela biso nzembo ya kingana bimisaki tamsu oyeba susu angote na sebene kutu oyeba ngote mais na ndenga kala eza na nzembo mususu bakoyemba yemba nzembo wa Shockstar okoyemba et puis na guitare babeta ya sebene obeta ngo tuna muno melelo ekoma donc bato bakoma kokende ekoma ndenge business comprendre bayemba ka suba nzembo ndenge sengela kite yango moni album na nganga na chango exemple ozo comprendre ponga na oyemba banzembo na ngana ndenge ya na ndenge ya koyeko lisabatu kwa ndesolo bande kwa radio lisanga vraiment boyoki waneza ikilo alobi exemple na vie balobarato za l'exemplaire donc ye azo ya déjà na album na ebité quand au copé ça à peu près date té quand exemple et pour ceux qui n'a pas si date au moins na peu date ko date yango ko koma pe na no ibimité et pe ça bien té mais base la gaga radio zaliawa ko annonce album et bima bon tous ont encore vite fait avant tout qu'il n'est pas papa Yesu pour conclure pour cette soirée na pour quoi lelo coucou what is rebe tango yoko ta prison au tiraille mutu pourquoi ce torozonga moi si mais seulement pour na li solo to ye baba ezaki sir na tiraki mutu tsaki na group sapia bomas nanga tamdo yo tiringa pena zalaki wana zate sir nga matiraki mna zalaki wana mayibling li solo zalaka soki ya tire yepo tire o comprendre sapia disyango fo yebaka ngana simba bloko bote nga zaka na bomas nanga manga ba tamna masaba be isili mar malesma tabakangi bango bakangi biso nyonso o comprendre ya ma wata on na prison faut la soda na okembi obimisi libanda nimo okanisi okoma mayele ça peut sona mère obenga na téléphone ba biso boete tamol na boete boza teti na zaliki teti na boko yoka mère na mama na boko yoka kama salimi yangwana mais quand même so sala moi ou ser date dédicace na ebiki lelo oza okomi Ertman oza na moi momi oza na lifantu ma cheville erte dédicace et pas ya moi si na yo to mona na yo Baptiste Bosch rap ya so biso mona nga pata mona via bien ça peut na l'accès makambo pa na classe école moi je peux akuma mayele ça peut comprendre on vit gesin gehoorzame belangrijk ja toch si réalité dus begrijp je ouais
Ezate jugu. Masiko yo pesa biso pe moi promesse vat beloft na ba membre ba yo ki odelo na peuple oyo ke kuku un jour tout le monde a penoza grand champion non ya monde. Yeah. Est-ce que ozana kondimana parce que na ora iko konda pe Suriname hein manager no memi Suriname ozi moi babilo kanzoto na Suriname est-ce que ko yebsa biso ezani ni kuku ezani na sa konde bara yo va distribuer faka na dilo rote oda makas na ngamoko papa yesu sorozana moi kosolona kuku bien deko ndeko kuku na sepeli mingi ko embayo lelo na studio ya Radio Lisanga. Merci papa. Mingi pensa ko mona eteza moko ya biso parce que biso ka mingi côté culture, c'est-à-dire ba onu surtout ka na bango monoko moko, c'est-à-dire tout ça on peut dans la culture moko. Na sepeli mingi koyoka yo moko déjà au tirer les sons na passé na yo et on peut si carrière na sport ndengwana pe oza considérer famille ozo pesa une importance na vie. C'est très important. Merci. Et ozala penza malamu mingi soki otalipe na occasion mususu soki okyo saisir oneti ya ba programme sous basalaka même pona une fois par an kokende tamsu na l'école oyo bana bazali na ba milieu moko bana bazala sur espoir te oyo ekokosa tamsusu o telemi liboso ya classe o expliquer bango ekoza tamsu na 10-15 minutes ndenge nini bakoki ko reprendre espoir na vie eza mingi ba quartier oyo batu bautili banda de bazofanda mingi kuna oyo que vu que ba parents na bango ndenge bayaki déjà bazokuta na difficulté à langue moyen ba la ki sa meilleur bazango na kati na bango libanda te et ça la sikoyo ke bazala na ba milieu moko bako benga reculer ke ba na bango sikoyo ndenge bazokola bazobota na ba milieu wana bazoe ba eloko msusu te kaka survie bazoe bate ke bakokaki pe ko persévérer na vie ke bakweya tamsusu na banzela msute ndenge lobi baninga msusu oyo ke ozana muninga boy muninga beti yopo beti pona culture ya groupe na tant culture ya groupe ezamabe tamsusu soki aucune occasion na peut-être pe par ba manager na yo soki ba kokoka koza solliciter un jour na ndenge to yo moko directement ba biso pende to zape fondation boye soko komona o mabete soki un jour to ki ba programme ndenge on les a organisé pona mutu moko ko be ça pas de problème pendant ça la tout pona bon sa famille biso ba africain ba tnyo so ba o ba ibina langue te ba ba iri to et pas de problème. D'accord, merci. Nde tozo koba kopusa na pembeni mingi ya suka ya émission na biso na pokwa ya lelo nde tozonga encore moi muke na kati mambo ya République démocratique du Congo to en Afrique na okepa kuku na habité à Chemer Mact na Angola par Vandan Comte oyebi ba situation quand même ya guerre hors l'eau et les kaikuna na mbora rapidement na nyoso ane les kaikuna les soni niyo tiraki étant enrôlé ce boy les soni tiraki fomona boy ngana kolina Hollande des na bi belete pourtant ça n'a 4 ans des na kina mona muke mento Hollande ba journal ba news ba 40 sto mona makambongo ngana linga kapona atana ngole pe bangole pe basa bele na Hollande awa ba bebisa pe po bakasi bakomi awa ba Hollande ba yo Hollande ba clé po kanso omoni bata ba MTV ngola taboye te oyende awa pona bongsa vina yo oyede ba parano na Angola na Congo na Zaire so ki papa no mama no koko na tindio na Hollande elakisa tindio pona mona na bonga ezato ya so o bebisa baba kango na prison mama le la kuna o comprend ya on a salinde ya onde biso nana lobaka na studier na tisi ko na tanga na classe tanga na Harlem na Sios niveau 4 dus na zongi pe na classe 2 ningo moni ko na zana simono kuna na uti classe mo ko mona ngalelo
Dus on a l'accès bon pe patanga pour avoir ce diplôme ou comme musique. Hollanda ko sa lelo no ko po abonnement bedrijf au ko sa news tu. Mas ko ke na classe T. Pour nous aider noir pas on se na cima. Ato sa news tu on a via bien. Mas ko diplôme te ba on se na cima. Sampai ba ok so ben goedemiddag kan ik solliciteren balebi afspraak maken hier batalio toko benga yo pa bengo susta mas so na papi na classe na diploma goedemiddag relaxie banga pa papi yango bala moko meneer leni oko banda esa te kato bon sala na ba nini ba fabriek ba schoonmaken ding nou moet op moeten Afrika wanneer pe na sima in geen bank SNS wanneer pe bank goeie avond na lingi bank kama boy atau zapen na rechter justitie dan moet op Afrika dan een bila of la politiewerk het akaba schoonmaken passie bilmo bokom sa pas na pe jou na ede bandos ba uti Angola Congo Pitamboyawa Bokanisa au zate zomaar 1 2 3 toen kom je 2012 dus dat moeilijk snap bofungola mutuna misu na bionios awa solo to fungola mutuna misu na biso vraiment tokomi na suka kuku soro salamwa dédicace ya bato obazolanda yo snap to 3 personnes snel après to le kana kilo après papa yo suiva conclure so salamwa dédicace vriendin of Matis voor jou obazolanda yo sowieso gewoon al mijn fans al mijn mensen in de buurt jongens zorg dat jullie altijd MTV YouTube kijken www.feitstar en zo volg ons Simpson Jim dankjewel nog bij jullie kan komen in het team begrijp je dus zorg dat iedereen bij elkaar is en respect voor jezelf respect voor iedereen elkaar dankjewel ai kilo so salamwa dédicace pe lilo ba dédicace nanga benza munene na batutu et puis mtunanga Chris na ibi asia la muka na ibi benza asia la muka benza sika zali Chris benza Chris kite benza mbote ya trop quoi papa Yesu yope moi dédicace pe opesa bisoli là-bas suka to conclure poko ya lelo na zopesa likanisi nanga mingi na baibanso ba osufre na tango komona isusu 2 ans et rokoka pona amatungulu ndenge bakangaki babomaki par rapport à likambasala ki amerita ki basala ndengwana te baboma ete donc naibi bapasi wana pota wana izana mobesu na batu nde nazo pesa bango penza makasi mingi esika nyonso tozwami pe to perdre te esprit na biso ya héroïsme po esengeli toyeba ete kobanga kokufa liwe koya kaka nde moto soki akufi mpo na ntina na bato akufi te atikali na kati na bato nde ezalaki liloba tokota tokabwana nango vraiment spécial dédicace encore le dernier escapé apesi biso nyonso mbote tokokabwana na morceau ya Vin Wesain Ein